Mbote pe kimiaza mabota na bino na ndenge bozuli bakoya kolanda ngai donc la kololo molo beli l'homme à multiples casquettes depuis banda kuna bino nazana esengo ya koyeba eki bozali ebele boso poste télévision na bino bon Holanda magazine ya mokolo ya lelo oyo na représenter bino yango kasi bozapete bozala kaka wana poto beta masolo ya mboka na biso to na mingi République démocratique du Congo. So fungal basango na biso na message à SOS. Mi koleleki to lakisaki bino ndenge nini madame la vice-présidente ya CNDH abesaki appel de fonds message na yango na nzela ya fondation Malou epa bandeko nyonso oyo bazali na volonté ya kopesa moi le meilleur to contribution mususu pour kosunga bandeko na biso ba congolais oyo bazalaki ba victime ya makama ya mali oyo et tondisaki ebebisaki biloko na bango pe ebomaki ebele kasi bandeko ya mitema malamu bamonanaki bayaki kopesa ba contribution na bango na nzela ya fondation Malou pe yango esalaki ke ndeko Paul Sampo oyo azali président ya CNDH alekaki na ba installation ya Fondation Malou surtout na entrepôt na bango pona kotala biloko oyo bandeko bapesi pe na pe koyeba eke biloko yango ekomi avec impact na idéologie pe bakosala nini na mikolo ezali koya tolanda message ya ndeko Paul Sampo pe descente na ba message oyo ya appel de fonds bozolanda na FM télévision ezama sekite ezande likambo ya solo baye oyo balandi ba message yango basaleli yango bazali ebele yango bozomona baye kotika badona bango na Fondation Malou à télévision wapi epai Fondation Malou aza na entrepôt monene a disposer kaka pona kosunga bandeko oyo ba sinistré ya inondation ya fleuve Congo. Tala lokola boye président ya commission nationale des droits de l'homme Paul Sampo akitaki yemoko pona ko vérifier na entrepôt ya Fondation Malou biloko modèle oyo ezali ko bomba mela pe ndenge nini badongo ezali kozwama avant que akota na kati ya entrepôt président ya Fondation Malou asalaki résumé ya récolte ya badongo so ndenge zo salema simana yango akotaki na entrepôt atali yemoko biloko ndenge zo kota ezo pesama bino batu bozolanda element oyo boyeba ke soki boye na biloko na bino esika ezali ebele pona ko bomba ngo po Fondation Malou ezali fondation monene crédible ebani sur le plan international azana ba infrastructure pona kosunga population congolaise kaka na cadre ya action humanitaire ndenge yemoko maître Malou Abili Cleophas président ya fondation boyebeli papa maboko pembe atala kaka pasi ya bana Congo tala lokola boye azu biloko alobi bomba mabe esengeli bakondi pe basala nzambe batia mwa lipamboli po biloko ezoya ekende kitoko na tango bakokabola yango mikakatano ezala te sima bakondi oyo kotala biloko oyo bazongaki mutu na ba occupation na ye Fondation Malou azali ko veiller na système aliso likola lisu soki don ekoti clarté ezala ba partenaire nyonso bayeba ke biloko ekoti yango tina bomoni visite oyo totikali kaka na page ya bandeko na biso basoki makama na ba inondation ya fleuve Congo kasi bandeko yana basorganizaki pe bango moko bakitaki lisusu na ba installation ya FM télévision pona koya kosenga lisungi epai bandeko nyonso ya motema malamu surtout epai ya président na biso papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton soki likoki ezali bazana besoin ya lisungi ola Oyema kopesa mwa mbela kota mokonzi ya mboka na inondation esalami partout à Kingabwa, Ndanu, Yaoundé, Grand Monde, voire même tous les mabongo ezalaka otoyebi na ville ya Kinshasa ezaki inondé na mai donc moyen ezate ba ninga ba perdre bandeko misusu wakufaki bele mususu pe ba perdre ba biloko banda ko ebukani donc moyen ezate donc toye pa mokonzi mboka to betambela to singa ya kusinga atala nano citation ya mai oyo atala la biso citation ya mai tokei na etali sécurité na ville province ya Kinshasa tozali siko na commune ya Lemba érosion moko esalama awa ezali ko bangisa batu ole ebangisa batu ndenge koki komema bandako na bango kasi ezali ko bangisa batu po ezali ko causer insécurité ya makasi bandeko to benga ba kumi na soki kaka kati mutu to ayibu mupeloko directement ba koti na érosion na population azali ko banga na
Na quartier Livulu, plus précisément na commune ya Lemba, population bazali konyo kwa makasi na érosion oyo ya munene ezali konyo kola bango bino mokobota la érosion oyo modeli esali elakisi ke eumeli tango mulai yango ekomi ko déranger population na oyo etali insécurité ya kosakana te awa soki ekomi kaka 19h to pe 18h yebela deja nzela ya ndaku soki bokoleka na mituka bomatisa deja ba glace na bino po insécurité oyo ezalaka awa ezalaka pasi mingi bakuluna babata makande na érosion oyo tangu bamoni bato babandi koleka babini babandi kokata kobotola bato biloko bino moko boyoka ndenge population elobaki na micro ya Mag FM. Bakima kuna ngambu na libenge wana tiba koya basali babundi basebisi ba machete na bango na prince awa apo bakati sikuna na ngambu bakoti na kasa mabulu wana bafulu wana ndi basala ni bazwa nzela okima mbula soki ebeti même ata na moyo lekate ozo banga omoni soki yo moso sombi potamba na okomi kobanga nateka mikate place ona kangaka 17h na kangi na kenda kunanga place onde bazabo babotela batu biloko bazoboma batu baboka batu na terrasse full wana bomona na ngambu wana donc jete mokonza mboka ya kotalela biso likambo ya place eza mabe ya kosakana te bakuluna babimelaka na sekuna mokonza ya kotalela biso likambo oyo atsa bampule eza mulili ya kosakana te à partir ya 21h babokeli biso mutu awa bazwi moto na ye bademaraka nango bake nango bakulu na wana bauta na ngambo ya libengi oyo ya malolo awa na sie awa so tokomi 20h événement ekomi kosalama tokomaka na insécurité ya otambola. En tout cas, ba autorité boyoki ndenge population eleli boyeba kotiela bango nanu éclairage public awa po mulili pe o ezalaka awa yango esalaka keben civique babatama soki botie lumière bakokoma un peu soulager boyeba pe ko renforcer sécurité kotiela bango ba policier bayeba kosala patrouille po bayeba kokanga ben civique nyonso oyo bayaka ko déranger bango awa boyoki. Mag FM esalaki constant moko awa na ville province ya Kinshasa ba avenue belé ezali na mona ba plaque d'adresse te soki ozali koluka moto yebela kotuna soki otunite papa fon po moyo mona ngo ezali te po ba plaque d'adresse ezati. Mag FM ekitaki na ba différentes avenue ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue Dokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupanzi okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka ezana okaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boyeba ndenge nini ya kodetecter yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka to pe mutu soki aye koluka mutu to pe mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba avenue ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Tokei na rond-point bana avenue bypass salité oyo banda mikolo eleki ezali kodumisa population kinoise salité makasi. Nzela ya bypass salité poto solo awa population azabo banga po ba maladi elobi ngai.
Rond-point Ngaba, to bengi yango lisusu rond-point Ngaba, na bengi yango combien de fois? 3 fois. Soki na bengi yango 3 fois, po na kolakisa eke awa na rond-point Ngaba tozali kobeta sete ya niveau ya salite eta oyo nzela oyo ekomi nango okondima te ke ezali nzela ya bypass awa na rond-point Ngaba parce que nzela oyo nyonso ya mabende okokuta yango awa salite poto kutu nzela ebukana nango koloba te na katikati ya Prince ne fulu ya monene salema awa salite makasi kaka na katikati ya Prince esalemi ezali kopesa mawa pasi mituka moeleka ezali na ngote kutu mikoleleki remorque moko boye koyaki awa tango ezali koya kaka chofa ebaki te orke place wana mama na libulu esalema kasi poto ezipi yango akotisa kaka pine boye ebendiye remorque koye rezma ezalaki nango pe na butu esalaki ba dégâts te kasi soki ezalaki na moi en plus na lo moto oyo ezalaka awa na rond-point Ngaba na salite na ba poto toyebi kelinga osala ba dégâts makasi boyoka bango moko bana ya rond-point Ngaba pe population ndenge balobaki vraiment je n'ai pas molé to comprendre te nzela oyo banda baloba do bongisa ti lelo to mona donner le côté ba konsi ba leka awa ba loba donner le côté. Donc, tout le monde président Fati ayeti awa obonsa biso nzela ou bien ndengenini. De toi comprendre te ba lingaka batu ba kufa sima nango ba ye ba yo bima bo ba kuna ro bibembe wana. Biso to vivre na sima na bino par Nzambe. Mais boya osala propriété na bypass route numéro 1. Jamais rose la salité boy. To vivre na salité, to lia na salité, to tambola na salité. Talande tozali maboko ya mutu oza la boy ata mutu ana samba rompe boye nzela oyo ezokende ba Congo biloko ezoyebele boye nzela bebi vraiment écoute c'est un accident lobe kwa ki chance bato bazalaki te babongela biso nzela za mabe mawana pasi komona ndenge nzela oyo ya bypass ekomi ezali parmi ba route principale nzela oyo ya bypass euti banda côté ya ba échangeur eleki awa na rond-point Ngaba ekatisi ekoti monga fula yango na ekei kobwaka mati kuna na Tadikibala na route de Matadi po ekende nzela ya ba Congo Central pe eyela biso biloko awa na ville province ya Kinshasa kasi eta oyo nzela oyo ekomi nango awa na rond-point Ngaba toyebi te bato bayaka koteka awa bato bavivaka kotoyo pe bato bayaka wenze awa soki bazo vivre ndenge nini parce que okoki koya na obia mekasi awa na rond-point Ngaba orobima na maladi na ba policier ya nzela otobenga ba roulage awa po sala musala bien il faut la tabot so azana boti te akokoko ko surveiller ne mituka te akokoko pe osala musala na ete po place aroniata ezali te rond-point Ngaba tobengaki yango 3 fois po na koyebisa bino bakonzi eke awa match eza mabe makasi soki botali place oyo te toyebi te tokosuka ndenge nini et surtout tangu tozwaki bapaya oyo bayaki makambo ya francophonie toyebi te oyo bando olala kote ya campus seke bando olekisa bango kaka kisela babimisi bango nzela ya mopanzi kuna bakeyimba bango nzela ya université ti babwakami kuna na campus parce que soki kaka bamekaki kolekisa bango nzela ya rond-point Ngaba mama na ngai ye image nini bangia bakende nango ya mboka parce que place oyo match eza mabe makasi bakonzi bobeta na autour na rond-point Ngaba bobwaka misu kuna botala ndenge makambo ezali na commune ya Kisenso pasi ya mai makasi soki aba forage privé ezalaki te mais population ba éviter balingi basuka wapi Tangu tolobaka ke na ville province ya Kinshasa mai ekoma diamant ukanisaka tokosaka bino moko botala awa tozali na commune ya Kisenso na quartier Mbuku population eyebi nango mai ya régie des eaux te basalelaka kaka mai ya forage boko kanisa batio oyo ezali ya régie des eaux nzokande ezali nango batio ya forage oyo ONG moko emonaki population ezali konyokwama nde bayaka kotiela bango mai ya forage balekisa batio boye tala ndenge babidon etondi ebele awa pozwa mai fola mukatongo kasi mai yango ezalaka ya ofele te basombaka bidon moko ya 25 litres ezali na 150 francs soki pe oza
ozali na o makasi te okozanga mai po awa kotoka ezalaka nde likambo ya force ata babido etandami milongo mais soko oza na kaka clair okotoka mai avant pe okei population baleli epai ya bakonzi biso mai ezala te tozala na régie des eaux kala régie des eaux ekufa bapompe etika bikeko na kati ya mapangu mais lelo oyo baye kotiela biso bafourage oyo batieli biso ekomi kopesa biso mai na ndenge moko ya bien mais tokomaki kosufri mpenza makasi mais tozalaka na posa ke tozala na barégie des eaux mutu na mutu azala na pompe nie na kati ya lopangu. Bon eza organisation ya baprêtre bango na bango ka bango moko batiaka bato na bango batindaka bango vers 5h30 bayaka bayeba kotokisaka mai so oza mbongo te mwa otoka eza te yango topesa kaka merci na ndenge fourage ekoma mpo tobandaki kosufri makasi bakonzi oyo bazokolanda na poko ya lelo ngai nasengi mpo na bango courant topemba mwa moke na mai surtout mai ezanga te batindela biso babongisela biso barégie des eaux bazongisa système ya barégie des eaux. En tout cas, toko interpellé DG à Régie des eaux Moussala bozali ko sala ezali kitoko te alors que population bazali ko nyoko mana o etali mai bo trouver les bango solution. Likambo ya courant na ville province ya Kinshasa population kinose azali komitu na ba question belé est-ce que azala na problème na ba konzi ya SNEL to azala na problème na courant imoko po Kinshasa courant babosana. Na ville province ya Kinshasa bakinoa bakoma konyo kwa mamakasi na oyo etali courant Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekei bokosutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya kosutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba appareil électroménager ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Tokei na commune ya Limete précisément na quartier Mombele population ya koto bazali ko sepela makasi ndenge ba autorité bayoki bango pe bazali kotongela bango nzela na bango oyo babenga na nzela ya Lumumba banda mikolo ebele ezalaki na état de délabrement moko avancé kasi population ba sepeli ndenge ba autorité bayoki kolela na bango. ezalaka nde boye tangu population azalaka na esengo abimi na nzela pe azali komona eke eloko oyo ezalaka kotungisa bango ba autorité bazali kozwa solution na yango ndenge mikolo eleki awa bomonaki togangaki biso na FM awa pe tobelelaki kasi cette fois-ci ba autorité bayoki avenue Lumumba kuna na commune ya Limete précisément na quartier Mombele toyebisaki bino eke avenue wana ezali avenue stratégique oyo ba autorité bakoki ko utiliser yango po avenue wana tangu batu bazali ko uta kote ya bakitambo oleba kendo ko baluka na mulai kasi bakoleka mbala moko na avenue wana bakobima Limete ti bakei kote ya ba aéroport kasi niveau avenue wana ezalaki ya kobeba population azalaki na kanda pe kutu population aboya koloba jour miko ya mag ekendaki koleka ba kote wana kasi bota lelo population alobi na esengo na misala oyo ba autorité bazali kosela bayango boyoka tozana esengo ya makasi tozaki moyete sokumbule beti ba mama ko beba soka lati bia zokende église omoni moto ekoi bilamba nyo se poli tolela makasi tolela trop vraiment pour na présent na biso asala biso nzela o to souffrir makasi na Mombele na nzela o
bamoto ebebi bamoto bato bazokola na bamai banini mesiko ça va présente une intervention na ye bato ofede baye bazobongisa nzela tosepeli vraiment makasi impression na ezaka ke na sei merci nde bayobongisa nzela parce que eumeli mingi tosufui mingi po mona ke mbaya bo tokemi fort toloba bajournaliste bayaka tolobaka mais namoni mwa solution ezoyemba ye obongisa tosufui mingi nde ezala na bato oyo bavandi loka na vemi mombele mpo babima bayokaka pasi bakadepase mbongo na bango ta ba 3000 mpo abimaka kapela toyoki ndenge population asepeli parce que Avenue Lumumba ezalaki na situation ya mabe makasi ezalaki ya kobeba ndenge bamoni ba engin ye ezali kosala mosala nango avec impact na idéologie ezali kobimisa salite nyonso ezalaki na baterase pe terrasse na yango ya monene oyo ezalaki boucher ezali ko déboucher yango pe ba prince oyo ezalaki mabulu tomoni ba engin ndenge ezali kosala mosala avec impact na idéologie ezalaka nde boye ndenge tolobaki yango tangu ba autorité bazali ko chapre na misu epa ya population na yango epesaka nde résultat ya boye résultat za nini babongisa o population azali kolela pe population apangusama ya misu na ye bomoni ya bolanda exemple tokei na quartier Kanluka awa bandeko bango bapona na bango kosala kombo po permettre bango balukelo ba kolia na mabota na bango tona na ba détail na commentaire. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango mosala ya kosala ka bakombo tozali awa na Kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi caméra ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde epermettraka bango basala musala na bango malamu kasi esengeli boyebake misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo aye na boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na ba risque ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza après bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapesela kiboye kombo euta na Congo central ya ba dépend na Kibala ya pe na dépend na Selembao ba département musa sa manzanza na mbeli ugozoka na ko vite ba accident pe ko na kasango go so ba nzete ko ba accident ba ko de tokendaka na kouta Kaluka wana ketiba mumbele bakapela balimete wana partout omona ba jeune mususu balukaka te eramoni yo kaka na cigarette ya 100 francs akomo menace yo luka ya lukaka te bazali a féliciter pona musala kitoko o bazali kosala pokini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kusakana te soki o créer te o kolia likemba ya mubesu en tout cas oyo eza exemple à suivre boyende ezala constat ezali ke na Kinshasa mikolo nyonso soko bimi ba recevoir ba changer na bango système ya kobeli na omona kaka o nazali ko kele machine direct o na kesi limba ou direct na kebo direct kasi système ya direct wana ezokotisa mama na incompréhension entre bango ba recevoir na ba client to anda ba détail. mikolo yo soki otamboli na banzela mingi okoyoka ke ba recevoir ba changer système na bango ya kobombe mituka okoyoka kaka Zando direct Victoire direct Pongabi direct soki oyoki bongo yeba ke ata okokita a 30 mètres okofuta kaka ndenge moko na mutu oyo azali kokende ti na destination nzokande système wana ekomi komema bulu eke makasi entre ba recevoir na ba client po
soki transport eza na 1000 francs mutu akiti avant destination apesi 500 francs okoyoka receveur na belelaki direct donc ekosenga obakisa 500 francs soki eza te koswa na ebandi moindre faut pas lokola pe ba receveur bazangaka mafinga te mbala moko babandi kofinga kasi nyonso wana ezali kosala soni makasi komona makambo ya boye na mboka na biso yango soki totali bien bolingo ezate c'est-à-dire ennemi ya congolais eza kaka congolais ye moko après tozoloba ke mboka ezobonga te ekobonga ndenge nini soki yo nanga to changer mentalité na biso te pona yango tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kotala likambo ya ba prix ya transport kotia montant o esengeli na trajet nyonso po boye population ezali ko souffrir makasi likolo ya ba chauffeur na ba receveur oyo bakoma kosenga mbongo ya transport na sentiment na bango c'est comme si l'état azalaka te boye tanenge sali kitoko te. Tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo ngai donc Clark Kololo nazalaki na plaisir ya koyeba eke bino balandi na ngai bozalaki wana pe bozapete pona kotala Mag oyo esepelisaka bino koyela bino ba information ya kitoko ndenge social na biso pe politique na biso pe makambo nyonso ya bakongolais ezali koleka kasi topesa merci eratarate pa ya mama na biso mama Denise na Kero pe mobali na ye oyo azali président papa na biso Fachi Belton oyo azwi deuxième mandat avec impact na idéologie pe bakongolais bazali kolela social bayebi ke papa akometaki bango pe nyonso oyo akometaki bango ekoko kisama kasi biso na Mag FM tolobi papa Fachi Belton pe mama Denise boumela pe topesi susu merci epa ya papa na biso oyo azali papa moko motema malamu pe papa ya bana ebele kombo na yo maître Billy Manu wa Cléophas wa Lubarani na le droit d'être opéré seul sur la terre ndenge ngai donc la kololo nazalaka na droite ya kozala ngai moko sans bino ba téléspectateurs na ngai topesa pe merci et pas équipe technique qui travaille avec un partenaire idéologie ce qui vous unga na banda kuna bino bopesa merci et pas il y a Junior Santos qui azalaki na sima caméra Fonsi Peta le père azalaki na montage pe kuna na régie finale azalaki notre directeur Dialore Mouya kasi système ezaka moko on s'appelle ko nzambe a solo azamoko po biso nyonso to ndimaka pe oyo asala biso nyonso azamoko kasi ngai ona lobi na lobi ya solo ngamoko na bidini et assurer de nous aider.